Voilà, ngulu otulambaki bomona munene ya sani ya bol na biso. Juste moi conseil à péter kopesa ba maman yo jeune fille olingi ko apprendre oyeba déjà que sani ya mobali bachelaka ye misunya o compter te. Bomoni bol on atie awa plein oyo eza biloko na ochela mobali na likolo mesa. Oza lite ya péter chela mobali na biloko lokolo zo chela mwana ya maternelle liboso sanité. Zwa biloko lambi tana bol moko ya propre nde mama katika pesa tieboye et après au fini ki yango kitoko. Ah oui, service traiteur international avec Katika Pesa Aigle. Toujours la solution est là. Katika Pesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas africains, restaurants et catering. Mokondi Akolamba Kitoko na États-Unis d'Amérique. Katika Pesa Aigle. Toujours service traiteur et à qualité Tokos. Pour toutes vos réservations, contactez Maman Katika Pesa pour vos cérémonies, réceptions, manifestations, vos fêtes de mariage, vos fêtes d'anniversaire, graduation, barbecue, événements, même les conférences. Service traiteur Katika Pesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas. Bamosusu, c'est local. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Voilà, juste moi, conseil. Pour remarquer que tout ça qui est le bout autour de la télévision. Voilà, ngulu, otulambaki. Bomona, munene ya sani, ya bol na biso. Juste moi, conseil à péter. Kopesa ba maman. Sani to bol ya mobali bataka biloko quantité nini. Voilà. Na lambi ngulu nanga nde na laksaki bino. Comment est-ce que na saki ngulu oyo? Et voilà, lelo na laksi bino comment est-ce que bokoki ko présenter mibali na bino to mibali na biso biloko bilugu o bolambeli bango likolo à table na biso. Alors, yo jeune fille olingi ko apprendre oyeba déjà que sani ya mobali bachelaka ye misunya o compter te. Bomoni bol on atie awa plein oyo eza biloko na ochela mobali na likolo mesa. Nyonso wana ka ndenge tondi plein wana. Botali ka munene ka ya bol on ndenge ezaleli. Bomoni ka munene na bol yango, voilà. Yango wana juste conseil à péter. Conseil à péter. Lité à péter ndenge ezala toujours. Voilà, oza lité à péter. Chela mobali na biloko. Lokolo zo chela mwana ya maternelle liboso sanité. Zwa biloko lambi tana bol moko ya propre nde mama katika pesa tieboye et après au fini ki yango kitoko. OK, okitisi likolo ya mesa. Oche basani oyo oko servir papa. Obonti basani na yo a bien. Basani na mbele ozo kitisi wande to benga toujours. Oche na sani na lutu na yo kitoko na fourchette soka nga ole en fourchette. Otie mwa mbeli pona okatara musuni wana et ozala bien. Voilà. Tokangi bol na biso. Oyo nyonso totie boza elubu ya papa. Donc tant ozo présenter mobile na biloko, otia kwa mwana maternelle te quand même. Otie elubu boye et puis c'est déjà pour ça rolia. Atana na fongoli te. Tango azo mona dia basana kitoko likola mesa boye. Ils ont payé ça vraiment petit, ils ont payé ça pesa pour ça colia. Ils ont vraiment juste maté à péter. Au kamatara babo lokola ya bana maternelle to che wana mwa misuni balo kitiseli wana oya alia ka mingi te. Alia mingi te. Kamata bola munene tondisa biloko kitisa likola mesa yemoka zwa quantité oya lingi kozwa. Kotiela yemo musuni moko te nde tozo bondela lokola soki nini te. Tiela biloko na ya savourer na yango. So que kotikala etikali so pe kotikala te eza problème te parce que guys eza problème te parce que eza biloko na yeze lubo sa ki pona papa
Ils ont juste le thé à péter. Alors, oh, c'est pas une causalité, bah, toujours pratiquer yango et causa malam. Ce qui papa liaka na fourchette tombeli pour lutu, servir yelo lenge wana. Ce pas liaka na maboko, problème exact, mais moi lutu, oyo ko permettre que papa na biso akoka ko se servir ezala pembeni et causa malam mingi. Voilà, juste ça qui lui paye habilité à péter. Je vous aime tous dans mon cœur, bisous. Bon s'abonner à Katika Pesa télévision bokozala dessus. Voilà. Bon exemple à maman Katika Pesa traiteur donc 100 ans biso wana tozo vieillir ensemble kakaboy yo mona bi nga kutu na yo kana mbaya na malamu te na chela e bongo pona nini bele bongo yo bongo na molongani na yo azaya yo bongisela emesa malamu pesa ya petit ya kolia et osala bien. Voilà les akika juste à péter pour na bino to appliquer yango to pratiquer yango na mabala na biso et kozala lenge kozala kitoko pitoko umela na mabala na biso. Voilà, ba commentaire belé te mais na kanisi message na biso le kitoko. Je vous aime tous, bisous. Ah oui, service traiteur international avec Katika Pesa Aigle. Toujours la solution est là. Katika Pesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas africains, restaurants et catering. Mokondi Akolamba Kitoko, na États-Unis d'Amérique. Katika Pesa Aigle. Toujours service traiteur et à qualité Tokos. Pour toutes vos réservations, contactez Maman Katika Pesa pour vos cérémonies, réceptions, manifestations, vos fêtes de mariage, vos fêtes d'anniversaire, graduation, barbecue, événements, même les conférences. Service traiteur, Katika Pesa. Toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas. Bamosusu, c'est local.